Tongo, tout ça là le parlement de Boza à l'hôtel de ville. Le parlement de Bouna-Biswana, 6 heures, 7h30, Basanini, pour ça, l'excité, je suis battuté, pour mon magasin, pour 8h juste. Donc, on est en Bandara. Bishopé, au mois de 2021. Autre Semino Bossoro 2021 et dans le 2022 2021 Chilombo Biso Misal ou Messanini et ça la yete et ça biso nyonso tous on a restitué le parlement n'a pas céline la biso to identifier à bateau bateau ba bando sanga ba combo to dans la facilité au tina ba combo bateau le système a un combo selon Moussalato domaine ya Moutou Oyo Yekola. Donc, si on a signé un contrat, un contrat à Makasi. Si on a la télévision, même Internet, on a remonté à Internet. C'est pas la note à Internet. La balation a vendu. Si on a malali, pour abisso tozawa tout à l'heure, mon côté tozawa la télévision non. Mako atolo mindele teto bana o abana o parenté. Biso to sangsara na so bana malali. Inzo na kulandako sans plus tarder tozoba na hymne du parti. Pour hymne du parti on est ça la biso vraiment tozala ndeko bon c'est la biso systématiser union pour la démocratie inde. Merci Mingi, les honorables. Chaque fois, na benga na bino ne banani. Biso ne to omoni ba bazana parler du peuple wana. Ba kosa na biso ne na to ba vrai honorable. Tozo servir mbo na biso na difficulté nyonso. Do senti benage muto aza honorable. Mais ya mboto bana lisolo to beta nous seteli kamalendi. Oui, lundi, tu as la sitting pas na Oya. En tout cas, bon sénateur. Quel que soit ton lundi, monsieur le bourgmestre, au moins, non. Bakoya, bakotonga biso wenze. Bakotonga yango. Wana zo alingala ni sabiso ponyo banani. Kwa ayi déjà son que to kenina Oya pas chef de l'État. Na lo bana bino awa. Tant que ngai tokutana na Gentini Ngobila likolo ya parking na wenze to déposer même une pétition apesa biso suite favorable azolo bana biso makambo oyo etali OVD OVD bayona ba chinois babuka ndako mais par surprise bayona pe balongola station par surprise OVD meki alobi esi matin c'est hôtel de ville. Tozongi na hôtel de ville esimbi te tozo lukango pose. Toke bango pose esimbi te to comprendre que solution ya pompage ya parking na wenze ezo wana suite te. Sobo remarqué omoni banzela na biso esa malisusu. Ne omoni biso ne tozabu. Biso kotoza yango moni
ntango biso tanda kutana na Félix tokutane 3 fois na masolo na biso andabisa biso boye président bosalaka nyonso par mois tokutanaka 2 fois mpona ngai naza lokola mbisi na kati ya aquarium omoni mbisi na kati ya aquarium ayeba mambeleka libanda abibino nde lokola boza na cité bopermeteka nayeba makambo esala nini eleka libanda lokola bamafia oyo baza entourage ya chef de l'état bayokaki lisolo na bino soki bapetio bakomi koyapa Félix akoyeba nini bavérité donc il faut topoisonne bango bakende mpa na ye nde ozomona tire oyo tokuta tomekimeke esimba te mpona nini batipe wana nayebisi bino omoni congolais na natie ya congolais bazala deja moyibi esi ekota biso na makila nayebisa bino tobotama na moyibi tozokola na moyibi yango na Congo donc so Félix aye na makambo ya sika nde ozomona azokutana na bakale ebele po congolais na ntina ye atondaka te ata bazofuta 1 milliard aloba te eza moke so bakaba me mbongo yango kosala nango soki mpo okufi mbongo esali nini etikali nde ozomona motema mabe nzela oyo sete prévu batia basala makadame e otutana na makadame oyo mais ti lelo mosala moye continue babondi na bango avenir kuna bosala yango lisala esengeli basala makadame ti lelo batoma yango okosentir ke bato moko baza motema mabe mbongo ebimi basalela biso mosala mpona kotebonga me bango basalaka bakale grek apamba grek 8 ayebisi biso tozobuka esiko atia kutu na basine me wilingo posa yawa butu basali baventure na bango moya balongola biloko oyo nyonso eza te nde yango lundi le 11 lundi eza le 11 tokosenga na bato nyonso apati alobi vendredi to samedi tobanokabola deja batrake ekopanzana koto nyonso ekomata basekter na biso oyo nyonso po tozosalisa batrake ebele po ekotiake leta mona vraimen ke likambo ya pompage ya wenze na parking eza mpena serie biso tokomela pompage oyo bamituka combien esala baaksida eboma bato koto siko biso bato oyo entourage ya chef de l'état bana posa baaksida esalama mpona bato basala nini bakufa baloba oyo Félix mpe pouvoir nasala nini abomi sisa bazomemela biso yango wana mpo mutuka solo esili frein na biso bato bakosika mpona nini bamama na bamesa na biloko na bango na mutu bazanga esika koteka bato bele mpe baotelaka na station de moto bomonaki na 24 nde nini jipe moko balukaki ya so esami biloko bao esami na pompage bato bakokufa mpona nini pema na so de moto bato bazoteka pema na so de moto mituka evandi wana na likolo ya po mituka evandi wana donc ozosentir des autres eleki makasi nde ozomona lendi tokepa chef de l'état toyokani ya ITPS FIFA le parti du peuple lubanza inzo na inzo bandeko na ngai tolobaki na bino chaque jour lobi nazalaki na bino awa nayebisaki bino union sacré bato nanu basili kokota te oyo bozomona eza kaka avanku omoni fcc ekosila bango nyonso tokozonga makambo Tshisekedi alobaka na biso questionname repose en paix wa mulumba alobaka Kabila kotikala ye kaka na mwasi na ye na nani na bana na ye bato bamona yango lokola masekia ali tozokende nango Kabila kotikala pena ye moko kaka na mwasi na ye oyo ezali mebandelia po tolandi deja FCC bakomi kofinga chef d'État ono Félix azokima se badepute oyo boya na union sacré te basala nini bakokanga ye papa na ngai biso awa toforce mutu te tozoyebisa bango nde verité na bamabe na bango nyonso oyo bazosala oyo basalaki mpo na mboka tolobaki
na bino awa tango union sacré bandi te bosala eloko te biso toza majorité à l'Assemblée nationale toza réuni plus de 300 députés toza majorité bafrançais wana balobaki yango ebelebele mais tant toke na baélection bamoni benange mabunda kwei langage échange komi ono bakomi kocorrompre lelo bango kocorrompre bamoni Jean Félix akomi koyebisa badepute oyo kokota na union sacré tosala nini aokanga ye tolobi na bino awa union sacré ezali nango kaka système moko oyo Tshisekedi wa Mulumba le père fondateur de l'IDPS bakreaka ata bamonaka Mobutu aotambusa mboka mabe nde bakreaka union sacré pour la nation nde esangisaka baacteur to balider nyonso mpona kotombola Zaïre mpona kobundisa Mobutu lelo tino bacreye union sacré eza kaka mpona le peuple d'abord oyebi bato oyo bakoti na réunion moko ya bato ya FCC aparveni koloba ono jusque là général Kayimbi vérité na ye bimi te moto abomisaki ye ezalaki nanu Félix na kati ya Kanchach soki moto bamoni ye aza suspect CNS epa nini Conseil national de sécurité sikoyo service yango mosala nini esala soki emoni ke bato ane bazosala mosala na bango comme il faut te parce que ane eza presque babranche moko mosala ane eza nini so amoni moto aza suspect nde basala nini bazwi ye baadditionne ye mpo bayeba juste aza nani talinga asala nini zotango CNS eremarke ke ane parce que ti lelo yayebisa bino awa ane na biso eza kaka infiltré kokanisa teke lokola biso toza pouvoir bato nyonso basanjamu te eya lokola na armée eya lokola na police eza na bato mosusu ti lelo na motu na bango nayebi kaka ke kabila kozonga kabila aza kaka ti lelo bamisusu ebele baoresone bongo tomonaka CNS ntango abengi amonaki ke Kayimbi akomi suspect nde bazwaki ye bakendaki nde na CNS atortiraka bato te CNS additionnaka kaka soki amoni oza suspect nde bakotinda wana bajuridiction po esambisaka bakende kosambisa yo ntango baauditionne Kayimbi lelo batiki général Kayimbi akei c'était prévu azonge sous lobby va continuer lisolo mais lobby yango azongi te Kayimbi asali nini akufi tolobaka na bino awa oyo nyonso aza cible oyo nyonso ayebi vérité mpo na Congo pa Joseph Kabila moya tika ye ekotikala kozala te Kabila susi na eza nini aefase batrace nyonso ya makambo nyonso asalaki na Congo oyo nyonso bandeki kosala na Congo efosala nini donc elongwaka deja soki ozalaki kolia na ye oyebi basekre na ye kosala nini ikolongwa nde oyokaki bato oyo ntango babomaki Floribert Chebeya ba John Numbi oyokaki major wana asalaki nini akima mpona nini soki oparticipe na moto osala mabe oparticipe na kabale na ye yebake yo kotikala te mpona trace elongo efosa nini baelimine yo UTPS FIFA nde yango koremarke lelo bakomi kokize Félix oyo moto akomaki général Kayimbi o biso susi na biso aza nini oyebi ke Félix eza kaka ye moko nde na 2023 soki baélection kozala nde peuple akojuge ntango akreye union sacré FCC nayebisi bino basali nyonso ti lelo Kabila bimisi bamillion
azokorrompre badepute apesi bango mpo na nini mpo basala nyonso biro na bango bazonga na mosala bake na sénat apesi mutu moko balaki chaque sénateur 1 million de dollars bapesi avance combien ya 100 000 dollars epa sénateur moko ITPS FIFA olobaki na bino awa omoni mbongo oyo eyebani officiel oyo déjà compte Nations Unies bloka mpona kabila sans côté bambongo oyo ezalaka parci par là eza 500 milliards tobokule te ke ntango ozoko ba 1 million ba 50 millions ba 100 millions yokokule bakabilize eloko bakabilize bambongo oyo akosomela yango kisa mini bandosa nini azobose bana biso nde tokomona yango mbongo ebele babimisi bambongo wana mpo na nini susi na bango Alexis Tambwe Mwamba atikala kaka na wapi azwa Sami Badibanga mpo na nini balobi ye jour bamagistrat bapretaka serment Sami Badibanga kende korepresente biro na bango or ifala kende te po aconsigne epesamaki mutu moko akende te domoni chaque sénateur bapesi ye 100 000 dollars abomeli bango 900 000 oyo etikali ITPS FIFA lubanza etikali 900 000 na 900 000 ana balobi soki ovote nde basali nini babakiseli yo parceke eloko nini ezobangisa basénateur na badepute eza eloko bango moko balobaki lobi basali constant bazobimisa mbongo me bato bazochange eloko ezobasiki bakomprendre te eloko nini ezotina bato bachange te po biso tokobenga yo depute yaka tribunal na matete etraita dossier nyo omoni na bapake paka gombe paka matete soki na babiro na bango bamagistrat wana onokuta tala badossier mutu na mutu aza na farde na ye kokanisa teke mutu akobika kuna paseke majorité ya FCC bazalaka bagouverneur bazalaka bamandataire bazalaka baambassadeur bazalaka baministre esi bagérant na bango nyonso mutu agérant nanu te bango nyonso tout déjà bagérant ndenge bozomona eloko ezobangisa bango mpo na nini tilo bayebisi bango clair soki esimbi te tosala nini tokodissoudre ensemble wana ITPS FIFA nazomona bango mpe bazoba te soki bameki odissoudre ensemble seke biso toza na mosala okokoma chômer mbongo ozwaki yebaki eloko eza na dossier judiciaire moyeba tika yo yango kilobi bakomi olobono ekomi ya mikolo so oza na dossier il faut komaka na mutakage so oza na dossier il faut komaka na mutakage palobi toyambi bato ebele me nalobi kufa soni me natali gauche atali droite alobi masuwa ezodinga te me nalobaki kabi Félix ne fera rien me maloba na yana awongani yango nyo alobi soki kaka na salaire ngai awa biliaki ngai mende aza mpe na parti nini plateforme na ye CCD ICC parti politique na ye so plateforme na ye akomana wana ekiminga na mutu aza na mabau na ye aza na ata mwa 7 député na ye ye mpe aza na poste bapesi ata mwa poste parce aza na poste eloko nini ekaboli bandeko na biso ya FCC eza égoïste bato ya PPRD balingi balia mingi boza na alliance na baninga me baposte nyonso bino bosali nini bozwi nde ozomona eloko ebombi bato ya PPRD yango wana eloko epanzi FCC yango wana meme oke na baprovince majorité ya baprésident ya Sénat
et président il y a assemblée provinciale gouverneur majoritaire bango baza batanani ya PPRD ata bino moko soki ya Chantilingo bilaza mutalani PPRD siko baninga balobi te biso tokotika bino bino boye tolingi yango te donc moni bakei na union sacré to mpe bakei na union sacré baza na choix te me nalobi te ngai na kotika te aye na badossier na ye malema alelo pa chef de l'état IDPS victoire lubanza lubanza inzo na inzo yumba na yumba ndako na ndako après bagomele boye oyebiki batipa bazala automatique encore na palais de la nation soko kotika kuna nayebisi yo bafoto eza partout tomayo bomana kokota na babene tika lokolo mbala moko na PPRD bazwi bango na groupe na bango ya watia bakrea bango ose nini balongoli balobi ya région na ndeko na ye mulu babi Félix azosala guerre tribal sio bandeko na ngai sikoyo nazo comprendre te soki oza na mulu boza na FCC wana lisusu tosali malamu mais soki okela pa Félix balobi alandi nani tribalité bino bababi nene ndenge asika na este biso tobasali mene ntango nde balobala biso bato banosika to banosika te mais lelo bakomona bongo Félix azobendana bandeko na ye ata bino moko ye nafinga biso bakombo nyonso bainjili nyonso mende aloba boyebi yango ntango lisusu Yolande ese Yolande bako aisi mulubu Yolande muta madame ya fonction publique atali gauche atali droite abikufa soni tala mutu akosola tomoni na mokili nde tozalaka boye mutu nyonso mokili alandaka nini boyebaka yango mutu nyonso mokili yo okosanga te konga nalandaka interité te opecana nasepelaka na ye te osepelaka ye te tika ye ojo wana pena afutaka te tika ye otikaka pete se olandaka nini mokili oyo evandika likolo ya nini bakosala biso te lokola bana mike so Yolandi atimbeli cope abi bato nyonso ozokende na yosa amemi ti talati bana zela boyoka oyebi avantage eza nini bato bakokota na union sacré baobanga te mpe majorité bato bakokota na union sacré eza bato baza bakonzi ya baplateforme parce que eloko esalaki FCT ezalaki nini ezalaki baplateforme FCT ezalaki na baplateforme ebele AAAB AAAC AAAG CCCNAN nanununan to nde ozomona biloko wana nde epesaki bango bakomaki 350 député national na assemblée nationale eloba yango pafumbata toza na parti politique moko tokoloba toza majorité eza PPRD ye moko aza soki na ba 46 48 IDPS soki ba 20 combien wana INC soki ba 10 soki ba nini parti ya Moïse Katumbi ensemble te ya parti ya Moïse Katumbi wana ensemble donc yango mutu aza ata na 100 député 120 parti politique eza te so FCC makasi na ezalaki wapi na baregroupement ntanga sangisi bango nyonso nakomi majorité domoni professeur Mata alobi soki kaka informateur baati ake kaka kuta deja na minute biso tokomi na prix de faire regroupement parceke bato loba tokomi na ebele baregroupement bato wana ata badepute botikali kuna soki chef na yo aye na union sacré yebake yo soit kolanda soit okoma nani jamais eloko ezalelisa bango yango wana mpo okosala eloko selo polo te na yo te ntango chef na tenami ye moko esika ozalaki otebela be anga nalingaka Kabila sikoyo na Kabila na chômer na mpona
bozomona na intérêt na yo bien c'est kabila kozongo bolela kabila kozongo lisu na mboka yo moko ozodoute ti yo moko kokende na male parce oboyi akosalaka mokanda memi bino wapi na justice yo moko oyebi justice oyo bazolela lobi nalandi bango nalobi te en tout cas pouvoir ekei fc sakomi kolela ntina télévision fc sazolobo chef de l'état akomi dictateur baviolation na violation ya constitution mboso akomi kodirige plénière mboso akomi koconvoke mpo moto akobengisa premier ministre lobi komone nani mboso baomolela oyo ezalaka te biso toyebisi bango ezalaka ntango bato ezala te solo banini yango nde basala nini ekosalama sele ezokoma bango loba nango ndeko moko lobi batala ya idps aza député abi lobi na dialogue entre congolais abi tosengi na bandeko ya fcc batika koyoka soni baya mpe na opposition bamela na gaz lacrymogène lokola biso tobandaki komela bayoka soni biso abi ngai na otambola na pake na ya mateka me bango mpe basala nini babanda otambola nango bayoka moto wana depute ozobana olo bango mpe na boeclaire abi batika kokimaka o violation etikala kosalama abi bato bande kokotela biso na baeglise bazobeta bato na kati eglise sikoyo ezalaki nini biso kutu lelo toyebisi bango bakosala opposition républicaine tokotake mutu moko lobi tozala mingi 3 personnes yolandi mende na moko komina kininga na mutu ye pese susu kaka président ya parlementaire nayebisi bino omoni toza boye ti plénière ekotaka maka tufe na biso basengi mbongo ebele boyebi vie mboso aye pe sikoyo mokili komili kelemba na ndenge nini ntango bango bengaka kotya session extraordinaire kabunda leki na télévision na radio abeti biono basengi 6 milliard eleki ebele tozozongisa te eleki ebele biso eza bombabomba biso tozolobela nde pe toyokani siko problème ezolekesa nini ntango bango bamoni ke kabunda amoni ke esa parlementaire